fan club ya JDT babenga bango banani? Ba Gillette. Ba fan club ya JDT babenga bango banani? Ba Gillette to ba les popis. Pourquoi baneko c'est la kakante muna dynastie ebima? Neto ye babisaleli na yo. Tala Ferre gola. Eloko na solo bana ochama ina munoko te. Ferre wana bato ebele na domaine musicali ba ina makasi artiste ko solo na mokonza ba wangila. Na teli ba video na yo. Ozo solo na mokonza ba wangila. Après que solo na mokonza ba wangila, oye o changer langage, o komi koloba makambu autrement. Oningomi bimisa lokola, osa mukola fere na aji, osa mukola fere na mayele, et osa mukola fere na miziki. Mon frère, tala JDT, soko bandi malade ya mutu, luka place musosa de lango. Soki na fere, mon frère, et puis na oye biso lelo, fere, nana posa ba poto na wanate. Mutu ayela ngalo yengete, fere ninga mema yo, fere ninga, amema ngate. Na interdire ye, amema ngaite. Pona relaxa bino ete, ngana soutenir fere, pona poto te. Et ça na vidéo moko e circulé ya JDT na so luka mutu moko abimisa yango. Vidéo wane circula JDT baso benga na ndaku ya batu na poto. Mon frère, tika orgueil. Ngana okitisa yo. Bana o basa na 20 ans lelo, ba yebi JDT. Souci na ezalaka nini? Soko se na kanda, lobela Bill Kiton mutapanza le marquir. Parce que JDT osoka souffle, pe sentiment ko yemba, pe guya ko yemba na le marquir. Banane marquir ekufa. Yebisanga nini yo sala na Congo. Depuis 2000 soki 3 soki 2006 so 2005 tinelo tala JDT oyebi ngai kutu tong batindeli nga video na yo mutu moka komeli nga lobi tala Baptiste et théâtre ninga so lobela fere. C'est-à-dire na domaine ya musique papa osala kano lisusu na katite wumela na esthétique na yo na baspe na yo soki po bimisaka e kitoko ngo bato bakumisaka pa popi nga na mona ngote na konta pe na ngote kutu ba produit ngo e bebi sio lisu makasi. Faites attention mon frère, aujourd'hui c'est faire rigola faire azana population moko extraordinaire et na interdire ba golwa nyoso na nzoto nanga pas de conseil. Et on le kate. Moutou benga ngate a interdire ngai. JDT ose l'autre et pas Ferre. Ferre c'est un patron. Ferre c'est un millionnaire. Ose linze mwebima. Après la qui sa Ferre. Mpuku azolia azofula. JDT aza mpuku azolia azofula. Kasi kende boye manamo kote ba wangilat. C'est que yo posa no ka parmi ba ngulu me ngulu moko esthétique. Oh, papa, na moni bino, na restaurant mo bofandi bo solo la. Yebise mo konta ba wangila, ba video ebimi. Ba musicien bo memaki na poto 54, ba sa na problème à logement. Ba zola na ba salon ya batu. Ba zangi place a kolala, ba zangi loka kolia e ba zo sala ki mandiacité na Europe. Yebise mo konta ba wangila e bazo sala réunion na balabala. Réunion ya orchestre ba sala ngona balabala. Est-ce que ça c'est normal? Boni boyko Grâce Mbizi. Toboite d'abord na vie normale, Grâce Mbizi, c'est un Brazzavillois. C'est-à-dire ce que un problème na mboka oyo, tokozwa un problème na tous les deux ngambo. Et na kozwa problème même na leki nanga roga. Meilleur artiste à Brazzaville, Roga. Na pesi ba mbote belé. Akanga mo konzo ba wangila balia moto. Balia bazwa ba lokota makolo. Na succès na ye. Papa. Tala batu nyonso o bazagana mo konzo ba wangila. Afina ga bango ni fitiri yo commune porte-parole na ye.
bientôt bokomona monsieur bozobenga oya zanga ba fan club soki papa Popi yango na so tourner ye JDT ba fan ne ba benga ba banani ba Gileti Nathalie JDT Mulopwe nazo benga pena bien na kobo na ye JDT Mulopwe bandeko ya JDT Mulopwe ba camarade ya JDT Mulopwe botindele émission oyo ngana za Gaulois libéral, c'est-à-dire nakoma Gaulois faire muta komisanga Gaulois te na peki saka biloko mbalebele ngana ekoloba makamuna ngana télévision na yoka bureau ya faire bavandi babenga ngai e bureau na zo bisabino ngana bino y a pas de relation. Moi je travaille pour faire Gola na zo bisa bureau ngana bino y a pas de relation. Moi je travaille comme ça parce que tant on comme Gaulois bureau muta proposa ngaité bureau muta benga ngaité ponga na koma Gaulois ngana sa lisu likolo lisu pona papa Hervé JDT Mulopwe na âge na talaki oba migenyema ngana talaki yo to solo la tangu yo yaki na be mission ozo sala charisme na TV ko kanisa teti babenga ko papa Popi JDT Mulopwe olekanga na kitoko te obotama pembe te eza choko ntala congolais nyonso achaka choko alekanga na kitoko te nazo biso vérité awa sikoyo ngana za muto yo esina kufa kala otushi ngai osangi ngai epi na limwaka landa JDT Mulopwe lelo na plateau ya Migenyema oningo tout atolo ke yo saya mukolo tangu yo bana miziki faire non na bani miziki te mon frère o alukuta puis no bakso muyibi faire Gola kende ko tuna siko na ningi to kende na mituna tozo kende ko luka manda chanti tozo kende ko luka Marie Paul tozo kende ko luka Jibempiana tozo kende ko luka Weranson tozo kende ko luka ba enseignant so ya wenge 4x4 to tuna bango ngai na sana ba video ya kala ya fere nenga zo sala teste na wenge 4x4 mon frère Ozana tante parce que yako lo babilobela na kati ya télévision o lelo olingo mimona o matama peka pourquoi baneko zela kaka ntemu na dynastie ebima neto ye babisaleli na yo tala fere Gola eloko na solo bana ochama ina munoko te fere wana bato ebele na domaine musicali ba ina makasi tala na lingana tune ba fan club ya JDT ba benga bango banani ba Gilette ba fan club ya JDT ba benga bango banani ba Gilette to ba le Popi papa fongola ko mutu amonana on filme biso salité bondeni na lingana tuna ba congolais mwana oya zana 20 ans lelo mwana azana papa ngana kamwa ke vertige ko solana mo konta ba wangila na teli ba video na yo ozo solana mo konta ba wangila après ko solana mo konta ba wangila oye o changer langage o komi koloba makambu autrement oningo bibi misalokola osa mukola faire na aji osa mukola faire na mayele osa mukola faire na miziki mon frère tala JDT soko bandi malade ya mutu luka place musosa de lango soki na faire mon frère et puis na oye biso lelo faire nana posa ba poto na wana te mutu ayela ngalo yengete faire ninga mema yo faire ninga amema ngate na interdire ye amema ngaite pona relaxa bino ete ngana soutenir faire pona poto te yebi ba poto combien faire akena na vie akena ngona ngai
nangai na JDT eloko moko to beta ngunda to fana na ba prison tala eza na video moko e circuler ya JDT na so luka mutu moko abimisa yango video wana circuler JDT bazo benga na ndaku ya batu na poto mon frère tika orgueil ngana okitisa yo bana o basa na 20 ans lelo bayebi JDT souci na ezalaka nini suko zana kanda lobela Bill Kiton mutapanza le marquir parce que JDT osoka souffle pe sentiment ko yemba pe goût ya ko yemba na le marquir bana le marquir ekufa yebisanga nini yo sala na Congo depuis 2000 soki 3 soki 2006 so 2005 tilelo tala JDT oyebi ngai kutu tongo batindeli nga video na yo mutu moka komeli nga lobi tala Baptiste et théâtre ninga so lobela fere c'est-à-dire na domaine ya musique papa osala kano lisusu na katite wumela na esthétique na yo na baspe na yo soki po bimisaka e kitoko ngo batu bakumisaka pa popi nga na mona ngote na konta pe na ngote kutu ba produit ngo e bebi so lisu makasi faites attention mon frère aujourd'hui c'est faire rigola faire azana population moko extraordinaire et na interdire ba golwa nyoso na nzoto nanga pas de conseil et on le kate mutu benga ngate a interdire ngai JDT aussi l'autre côté et pas Ferré c'est un patron Ferré c'est un millionnaire au selinze mwebima apo la ki sa Ferré mpuku azolia azofula JDT asa mpuku azolia azofula kasi kende boye manamo kote ba wangilate c'est que yo posa no ka parmi ba ngulu me ngulu moko esthétique oh papa na moni bino na restaurant mo bofandi bo solo la yebisa mo konta ba wangila ba video ebimi ba musicien bo memaki na poto 54 baza na problème à logement bazolala na ba salon ya batu bazangi place a kolala bazangi eloko kolia e bazosala kimanja cité na Europe yebisa mo konta ba wangila e bazosala réunion na balabala réunion ya orchestre bazosala ngo na balabala. Est-ce que ça c'est normal? Boni boyko mulopwe oningo lakisa biso nini papa et si to bosana yo kala Congo kuteye bako lisuste vandaka ningo fai na poto soki petongo moko kotana mwasa ko benga na yo etalinga te Voilà, merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Sam Kunku le nécessaire, Malela de Londres le champion, Nabo Sanité Pichuma Pesa le Tringini, Tokota dossier ya Lelo na be banana mutu nyonso. Dossier nan. Bozo beta merci. Les padres. Oye za bomba retardement. Faire rigoler la geste de nuance les padres Motoyambo. Affiche Bimi. Affiche Bimi. Le 25 février. On sentit que poto ba responsable. On ressentit poto ba responsable. On fait parce que tala. Ba combattant ninge balenga balinga faire. Ba lobi leki na biso yeyo. Ya respect. Oya to saka ba mikolo. Oso to lobi okobeta te. Na minute oyo faire azobeta na recommandation ya ba combattant. Faire azobeta na recommandation ba combattant. Ngamoko na yoki yango nenge ba mettre chura mboma bazolo belango nenge ba combattant nyonso ya mokimba bazolo belango e bazo c'est la faire rigola aya kobeta Arena Bercy nyonso Zénith Olympia tout na minute oyo préparation affiche Bibi biso ba Gaulois Tobeti Mabogo. Merci Bozobeta déjà, Bogobeta yango affiche Bimi. Merci na José Moulumba. Le Bogard de Birmingham, Motema ya Beni Barça. Ya José Moulumba,
les Bogarts de Birmingham, motema ya beni Barça. Yunish Banza Fongoli, boutique à Mounene. Yunish Banze, la flaque du jour, femme intelligente. Nakoufeli. Voilà, toi aussi ça na dossier base. Tomoni ba Kisinjora, na Grace Mbisi Bitumba, lobi tomoni ba Rolia. Ezaki pona nini, idée wana pona yo. Baninga basali base mais quelque part bozo sepela na ngote. Voilà. Babundi ya solo, bino bozolo ba base pourquoi? Te. Au moins na mokili na koko za la ba place nyonso te pona contrôler makambo nini ba ko se préparer. Oh, ngai na salaki étonné pona nini? Namoni kaka ko kende ye États-Unis ya fere na yoka o mokonzi ba wangila achembongo pona batu moko babima ba étouffer actualité ya départ ya fere gola na États-Unis. Oh, ne ko mona boye ngalobi oh. Namu Grace Mbizi toboyite d'abord na vie normale Grace Mbizi c'est un Brazzavillois. C'est-à-dire, si tu as un problème dans Mboka Oyo, tu as un problème dans tous les deux ngambo. Et tu as un problème même dans les Roga Roga. Meilleur artiste à Brazzaville, Roga Roga. Na pesi ba mbote belé. Akangama na mokonzi ba wangila balia emoto. Balia ba lokota makolo. Na succès na ye. Yeah, papa. Tala batu nyonso o bazagana mokonzi ba wangila afina ga bango ni fitiri yo commune porte-parole na ye. Bientôt bokomona monsieur bozobenga o yazanga ba fan club soki papa Popi ya mona so tune ye JDT ba fan ne ba benga ba nani ba Gileti to bale Popi mon frère et ça la pasi faire gola asana ba Gaulois. Soki bo yeba kayango te na Congo soko za ba fan club te ose loko te neti ngai nazana les amis de lité ya kanda okomona ba ya papi buzi papa français okomona ba maître mabende ba charge okomona ba maître Patrick piana okomona ba aimé ponda dollar boss tala les amis et bongo yo JDT na sotuna ba fan club a JDT ba Congolais ba benga ba nani ba Gileti to ba les Popi to ba juditaire dossier Grace Mbisi ça na autopsie c'est osanga ba fan club vanda kimia faire pesa o makamu ninga zo pesa yo allez namona kaka batu batinelinga ba vidéo Grace Mbisi a su menace na plateau abaneko sa l'émission Venjora c'est-à-dire nego comprendre ezalaki likopa o basalaki Venjora na Grace Mbisi pona ba étouffer voyage ya G7 ya faire gola po yango ne kanga ki actualité nzambe pasa bolingo esimite sikoyo na kati ya bitumba na regretter makasi Venjora pardon ndeko na ngai bobongisela teli Venjora bobongisela teli na eko comprendre ete mokonzi ba wangila bato balobelaka yo ozo swe na bango bien te Venjora kaleso nini onga na monyo esilima ina makila boye Venjora yo muto mizongisaki na yo mama batu nyonso basepeli na liputo lataki ebombaki mwa basimango bien mais na bitumba tango lati kopanga lobia ya o biloko nini oyo kaleso esilima ina makila ina forme kaleso ngo ninge vandeli ngana lobi bamema makambu boyete Venjora faut faire très attention na babiloko obino bozo sala et Gaulois en vie Gaulois si la gâté actualité na bango ba yeki nango mais lelo eleki histoire à faire et continuer pour faire asana ba Gaulois. Merci beaucoup Daddy. Landa na sugi si wana na te muto benga ngali suna téléphone te ayebisanga makambo voyage. Moi je suis Gaulois libéral
nasalelaka Frère Gola librement comme il faut. Nayela mbongo te, nayela mapangu te, nayela mituka te, nayela voyage te, je fais ma vie. Nasalaka vie na ngai, na makamu na ngai, et Frère Gola asa artiste na ngai, divertisseur ou divertissement. Yango wana tika ete nayebisa ambassadeur vote singa. Ambassadeur Royaume des Amoureux et Kangi Kinshasa. Oh frère Ayembeli yo, Royaume des Amoureux et Kangi Kinshasa. Ambassadeur vote singa yo kelangande kona yo. Frère Sali Musala et monani na miso abatu. Félicitations papa et Frère Gola. Ba Golo to consommer dynastie.